Blandine, copine nae ou luboya ki kotala ye, bazalaki na chambre, bavandi na mbetu, bazotala théâtre na télévision. Parce que il fallait déménager, nani Blandine, copine nae alobi non, nga na kei, na se, na pou banda kuminga na Norvège za ozana ndako mais ozana cave na on a se souterrain na se kuna eska ba tsara ba biloko ebele bicycles ba vélo ya bana ba tsaka ba biloko ebele ou ba garda na cave. Alors ya kiti na se po akende ko kanga biloko wana po bazo déménager en fait. Alors akiti na se tant akena se. Et puis, ayoki makele mo likolo mutakwe. C'est alors qu'elle va remonter jusqu'en chambre. A komiti kuna ayeko kutake lubo ya komi azusa ba nani wana. Il y a épilepsie, crise à épilepsie. Et puis, azu lubo ya a changé nenge wana soki ba bengara PLS, position latérale de sécurité. Atie na position wana latérale azuna ba elamba so bomoni bien sika andeko tanga azo sala ba crise wana bomona ke lamba mo pembe za ki wana atia ki wana pour a protéger mutu na ye o eska même ba fulful le bande ko ya wana donc atia ki na mpanzi effectivement ndenge ba tsaka mutu pour azala coucher dorsal te mais azala latéral. Alors atia ki bongo ninge pe épilepsie zara batika mutu a respirer et puis a kozonga lisusu na ndenge épilepsie zalaka azui atie bongo a protéger mutu na ye a lalisie na pembeni donc et puis a bengi ambulance. Donc ambulance ezakoya ndesiko ya azui vidéo azui téléphone aussi la vidéo parce que on a reproché si que pourquoi aibisa qui était que aza épileptique yamano yoki azoloba oza mabe hein oza moi a bomba qui secret wana. Alors il y a kangi vidéo wana pour alaxa sta parti akolamuka alaxa ye que voilà oza épileptique ou ibsa ngate yamanda kuma ko filmer pour aïe la qui saïe bongo. Mais il y a yebi que bato épilepsie soka kwei il est kaka moi temps moke mutazonga ka normal. Mais en même temps bengaki ambulance et c'est l'ambulance qui a appelé maintenant la police tant baye. Anazo senga vraiment na maman ou yazana na Congo. Na pesa bino update, na pesa bino mise à jour na makambo etaï luboya. Aujourd'hui, je vais vous donner l'autopsie, le résultat provisoire. Il y a autopsie, il y a négociation parti luboya, ndenge binomo boyebia kufaki na mboko dans les conditions que vous connaissez très bien et na interaction et en la police, na famille, etc. na web sabino. Mais je veux aussi malheureusement formuler aussi une inquiétude na côté nanga pour na ndenge batu misusu bakomi ko salir kombo nanga. C'est pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo. Je suis celui qui est en relais avec famille na police. Je vais vous donner quand même une petite comment je vais vous balancer une sorte d'historique. Oui, bah ndenge nini likambango ezalaki, ndenge nini tokoma ki na police, ndenge nini bon, ndenge makambango elekaki. Pati lubo ya kufaki na mboko Norvège, capitale à Oslo, ngapi na vanaka na za moko ya ba kambi ya diaspora congolaise en Norvège, basé donc ici à Oslo. Ndeko na biso pati lubo ya autaki libanda aye akoti awa aye kotambola epa ya copine na ye obino nyonso boyebi Blandine azalaki na mboka moko babengaka Telemark. À 1 heure et demie, peut-être 2 heures, il y a voiture kolonga Oslo tina Telemark. Alors ekomai que liwe ya kikokuta ye na ba vidéo au bomonaki. Alors police azwaki makambo nyonso en main.
Pati aye akufi corps et komi na maboka police. Police, il faut boye ba détail moko important. Un, azalaki na assurance te na mboko yo. De biso pe tozala na poto soko sali voyage, osombi bien na yo, musu basombaka na assurance ya voyage, na kati ya bien na yo soko malade, alors bazui yo, ba rapatrie yo, elo no soko mela yo, assurance wane ko s'occuper na monde to sala na poto. Wane zate, wana zalaki na ngote. Alors, et puis, papier, à côté nango, ils ont visa normal, il y a Norvège, ils ont quitté. Ce qui fait que Azali Mutmoko, Azalaki Mutmoko, Azalaki connu na maboko à police, na Norvège. Visé zate, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec Nani. Dans les cas échéants, donc dans ces cas, où généralement police azwaka corps a constaté nani azuba détail au kufanae et puis à la fin a tumbi corps. Na Norvège c'est comme ça, bato ba ebité batsango na mutuna bango lelo, bato ba ebité zarabongo. Na France, peut-être, on a fausse commune. Na Allemagne, ils ont fait Batumbaka. Na Norvège, ils ont Batumbaka. Alors, il s'est fait que à Koti Awa, et Mounanike, Azali identifié. Immédiatement, tant que ça m'a bimi, n'a eu contact na police pour dire pour la police, pour éviter Batumba, corps et Andekonabino. Suivez-moi. Très très bien. Nabato azo finganga, je crois que vous serez convaincus. Ngana ofingate, mais je veux seulement vous mettre en présence de la vérité pour binomo boyeba botala makamundengini ezoleka. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Zambe. Tolobate. Filokobo. Tolobate. Zambe oh. Yo. Otani. Ozolula yaman. Ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwese la okuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banabourat. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, Massé Yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi c'est un pas comme une qui bocole. La pommade Awatoza. Alors, et comme que, d'ailleurs, en passant, je dois vous dire que Ndegonabiso Moropi Congolais, Zaki Awa, Oyo, Asalaka, O Bazwa Kornae, Batumba, parce que Mouta Hotel Mélangois Zati, Bandegonae Baya, après, si c'est 2-3 mois, je me rappelle plus, Léla Nandingmo s'arrêté parce que coûté déjà que c'était trop tard, Bazoui Batumbi, Bazui Basandre, Bapesibango. Et c'est justement ce que je n'ai pas voulu, et ça, Manandegonabiso. C'est pourquoi je me suis levé. Et Zalité pour Mbongo, et Zalité pour intérêt mon côté. D'ailleurs, j'ai beaucoup dépensé de mon énergie, beaucoup dépensé na idée temps nanga de fois na kimi musala na zo kende kuna na nani na police pour essayer de contrecarrer ce processus d'incinération.
pour que pratiquement le procès ne soit pas donc prononcé, la sentence ne tombe pas au détriment, il y a intérêt à famille. Batouana Obazo Fingangai, écoutez très bien ce que je veux vous dire. Alors, on a eu contact na police et puis on a petit na ngamu bazana na mombele wana msoza na campus na unikin wana ba ina tindi bango ba kendo tala na matete wana eskaza soki réellement famille wana o bazana lubo ya uta wana pona kozwa te na zwa contact na police na pesa na famille na mutu oyo azali kutu mutu ya famille wana te. Donc ce que je devrais faire c'était ça. Na tindi bango baki basali ba recherche ba yeli ngodu ba détail belé ya famille et tout. Donc on a confirmé. Na eu contact na police, na police na contact na famille na ye directement, na pesi combo ba numéro de téléphone ya na biso aza ya luboya, na pesi contact na bana na ye na ba combo na bango de famille tout ça, na pesi na ba numéro de téléphone, quartier vandaka, adresse tout na katanani na pesi bango. Mettons na pesi bango bongo pour bazwa contact directement na famille pour mututo identifier ye bab tumba ete bolandel solo bien. Alors et comme que balobi bon voilà to solo na téléphone, mais il faut se présenter physiquement na police station, Central Police Station. Donc eza police centrale il y a Oslo A. Donc wana je me rappelle na kenda ko musalati na kiti kuna na kiko se présenter que Bolben Nangana s'est présenté physiquement pour boye bandenge nini pour na makambo Italie ndeko na biso pati lo boya oya kufakia ba longolinga kutu na réception ba kotisinga na kati ya nani ya police ba tuninga ba question oyebi kombo na nani ainsi de suite ba zui ba carte bleue na ngai pour eza carte visa credit card eza na numéro eza na ba photo na kati. Pour nous, ça tient lieu aussi de carte d'identité. Bazu ba numéro de sécurité sociale nanga, ba makambo so sa ba photocopie puis ba zongselinga. Et puis à la fin ba bi bon, yo siko yo makambo lobby, au moni tout moni que est concordé na mutuana oya kufaki et puis est concordé na ba donner oyo ya muke service de sécurité éco-crime. Azanango, donc yo oyebi mutuana très bien. Wananga kupe na zondi mamwe, oui justement ndenge zawana aza identifié, aza famille na ye, babi mais non, yo siko ndengo zawana. What the fuck is going on here? Pardon. Siko ndengo zawana yondo kufuta billet ya yundo futa ba frère wana nyoso a Corbière, morgue et puis rapatriement il y a corps na Kinshasa parce que yundo za famille na ngabi non za famille na mais ils ont insisté mais il faut za famille na comment il ba détail wana nyoso na ba famille ya ba kombo ya bana ye ba nini ba biloko nyoso yebi comment yebi na âge pe ya bana donc yo za muta famille na ye donc yonde ce qu'il faut zwa o bando futa ba frais ya rapatriement ba corps ba morgue ba makambo belé non moi je dis non et comme isunde ni ba bi bon problème ezate soza na mbongo sur place te biso to sala ba frère wana nyonso mais to bando kata yo mbongo na salaire na yo muke ti aussi ça non mais là je me suis révolté non bino ngazo sa police pour police ayeba ndenge nini ako identifier mutu pour ba tumba ete c'est tout ce que je fais. Bon, il faut ko taper na philosophie ya mundele ndenge zalaka okoyi koyiba ba détail ebele bongo te na vie ya mutu soki oza muta famille na ete. Donc vous en a voisin a boye bani ataba kombote mais le quoi inga na ebi ba détail na ba âge ba na e na ba adresse ba numéro de téléphone ba nom de famille ba bilo wana so ba bi il faut na zaka muta famille na e ngabi no na muta famille na ete na zo edeka police. Heureusement une dame qui était là à côté, une dame pratiquement de la police aussi a beninga na couloir a bi non obit ba kabo to sto déjà kabo moko. Africain. Alors, tout ce que tu peux faire, lokola yozo denye biloko wana, il faut au luka procuration ya famille batinda comme ça yo olongwa na kati ya dette wana oyo ngoko tarango
Et puis, ce qui n'a une possibilité, il faut et le qu'on est dans 48 heures. Sinon, bah, ko tumba yango, pour ceux qui ont boy, ko sala, ko futa banani wana. Donc, bah, tumba kor wana, il faut dans 48 heures, au sala yango. Comme ça, et on était vendredi ce jour-là. Je rappelle que le mercredi, j'étais en contact avec la police et la police me disait que jeudi vers 13h, donc, bah, ça l'autopsie. Et puis, tant, bah, ça l'autopsie, mercredi, mukoloana. Donc, l'autopsie était déjà faite, pardon. Donc, le corps était donc en disposition de la police, soit retourné à la morgue, soit bâti directement dans le crématorium, et ce qui fait que le vendredi, quand j'ai pris contact physique avec la police, ils avaient qui deadline pour lundi, bah, décision, il y a l'Ikambu, il y a Korwana. Na zongi, na bengi famille, na contacté famille rapidement, na epsi bango, non, botinda, nani, procuration, pour to lukato, to justifier que Mouto a yébani justement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le vendredi là, bah, ça là qui a moté, écoute ça là, samedi, penatindi. Mais imaginez, je vais vous donner encore un autre détail important pour voir pourquoi tout se faisait, rapidement. Oui, tant aux autres email on a central, na bureau central la police, bazan ba email et belé au chat pour taper ça rapport, bato ba assurance, bato ba bundaki, bato bazan ba conflit, ba divorce ainsi de suite. Donc au gros ça va cause atteindre 5000 emails. Ce qui fait que, so bazan 5000 emails, o yanga soke yé, les temps basil saraba ko tanga ba email wana nyonso, bat zwa kama nga batina okuna elinga ke zwa temps. Et je savais que lundi, bazo vendre la makambo pour na ko décider ndenge nini ba ko tinda corps soit na morgue, soit ba ke ko tumbango. Boyo kali solo. Alors, nga na moni bongo déjà le lundi na bandi ko benga. Donc lundi effectivement ba vanda ina réunion na kumu benga na bengi de 8h30. Nazo benga bazo zoate, nazo benga bazo zoate. Et mona bengi tellement trop comme si on va bengi kotika bakati. So kotika la kati, nga après 30 minutes na bengi. Après 30 minutes na bengi, 15 minutes na bengi bongo. Et mongo na tungisi bango tellement trop. Ba lembi ba binanga mais tout ça na réunion. C'est quoi ça? Pourquoi tu déranges? Non, dans la procuration, il y a famille, malobé, ou t'es pas famille, pour na mutu, nani, pati luboya. Effectivement, bazagi na réunion, ya mutuana, ya pati, pour ba décider. Alors, tout ça, il y a point que, tout comme il y a point moro que, bah, oh, il y a mora lobi, ah bon, ozana, nani wana. Alors, tindela ngango, mais ko tinda ngona central, te tindela ngango na email nangai, privé. Oui, ça y a police, mais il est privé. Pour ceux qui ont un email, on a central de n'a qui est belé, ça va prendre des jours pour bazoango traiter. Et vous avez trop tard, vous avez déjà décision en réunion, au terme de la réunion, pour basalande, au salawana. Heureusement, tinelingana il y a privé, na tindiango. Mais na tindiango, et puis non. So na tindiango boye, et kenekaka, et kotikuna et le quoi en français bango baby français donc faut battre dans le service na bango il y a translation translator what they call dans le service il y a interprète traducteur en fait pour traducteur on a siko akoma et puis je raisonne en binant so na tina on a service bah sinon on a service à traducteur à cause par exemple on a 105 dossiers où il faut à traduire ou y a na sima ça va prendre des jours encore. Ngamo na koti na email na bandiko détaillé nazo expliquer ndenge eloko procuration et lobby tout pour cette occasion au moins azana idée que bazo décision te parce que ba mon a déjà que procuration et lobby bo. C'est ce que j'ai fait. Heureusement on a eu une présence d'esprit wana azupe atangi Atangi, mais andimi obi bon, en tout cas, tozu yango. Wana bazo yipsanga au terme de la réunion. Tant on va si réunion, de azo tindelanga message obi, en tout cas, na tozu yango, motat. Donc, reçu. Mais, bako tindango na service na bango siko ya traduction. Ce qui fait déjà, ce qui veut vouloir dire que, décision, ils ont quitté. J'ai bloqué donc décision wana. Ce qui fait que,
bako tina kuna bayo ka réponse oyo ko uta et pas ba traducteur na bango de sikoyo bazwa décision ba revendre là. Et là c'était déjà une réussite et je me suis vraiment frappé thorax na zongi pepa et sili ainsi de suite et puis finalement bah comme gopé ça update chaque fois. Donc ce document là a été validé et c'est comme ça que nous avons réussi à bloquer à détourner donc l'attention de la police au lieu d'incinération. C'est devenu maintenant question affaire famille et police pour l'enterrement. Bozo ke fort na sali, bato bazo finganga lelo, boyeba. Est-ce que nazuni j'utilise mon temps, mon énergie, idée nanga, stratégie, na sauver. Et je l'ai fait parce que Luboya, je le connais pas Luboya, je n'ai jamais parlé avec lui. Na vidéo de binoni sobozo mona. Je n'ai jamais parlé à Luboya, je suis jamais camarade n'a été donc mais tant que c'est un Congolais, Oyazalaki, na situation, moi je devais me lever avec na bon cœur, nazaki nango, na téléma, na bloqué le quoi, na pour intérêt, na bino famille. Vous qui insultez avec ma bémol mokezangatina, vous qui parlez, je m'adresse à vous principalement. D'ailleurs, pendant cette période où on a procuration, ça a pris presque une semaine. Vous avez fermé le téléphone, messieurs. Et celui-là qui est là, à Paris, là-bas, oyazo gange là-bas, oyazo finga batu, oyebi mutute, oyebi nani na été, obanika ko finga eboy, parce que vous voulez de l'argent. J'annonce je quitte cette histoire à partir d'aujourd'hui. Je vous ai déjà aidé et à Makambouane qui n'a processé ça et à Malamu, prenez la charge, mais vous pendant ce temps-là, au Kangi téléphone, aux font la téléphone, une semaine, messieurs, 7 jours, et je me débarque, je me battais seul. Mais oh non, téléphone nazaki na Chine. Oh na Chine kuna bana bazui téléphone ba BBC code bando saka na téléphone ba BBC code alors code on est bungi. Pendant 7 jours messieurs. Oh il faut na zonga na France pour na kinegozwa. Mais messieurs tout ça quand même na poto to binenge ça mala. Ce téléphone ni kangami ba bengaka compagnie na yo ba débloquer téléphone. Pourquoi vous allez dire que non, et BBC, et ainsi de suite, aux olinga ko fongo la téléphone, au moment où tu réussir, que ça là que bakunda, babuma sous-corte, bakunda sous-corte, batumba corte, pardon, ne oyo ko fongo la téléphone, et subitement, au komi koloba. Subitement, vous devenez le plus attristé de tout le monde. Oh non, nasa na batunanga, baza bazolinga ba cotiser mbongo, Belgique, France. Donc, tout ça, c'est l'argent. Oh, nazo na Norvège, kuna, na rozoba forme, na ewana pour na ebiki, aki na bilambe belé, so ba 80 kilos, kuna ba ainsi de suite na rozoba forme. Donc, ça là non matanga ndeko na yo. Ce qui vraiment ça na posa, nous la mawana e. Ça là non matanga ndeko na yo. En tout cas, ne me touchez pas, ne me poussez vraiment pas à la limite du tolérable, parce que, wana na ko déballer maka, oyiba maka mususu koko bima ayo koko panza mabala nde na zoloba. Mais je vous mets en garde. Ngana liga ko finga batute, naza kutubo fingi ya mingi na ebi ezo komela ngana ba audio bo sali tout ezo komela ngana matoi nanga. Mais moi je vous mets en garde na lingite bo salir réputation nanga pour ngai na ofinga ka bino jamais, mais je dis toujours la vérité. Pour son abimisi ba makambo suna bozo bosa ke numéro téléphone ya lubo ezana makambo nyonso na téléphone. Alors n'allez pas m'insulter, naza na besoin mbongo nango te. Nasa besoin mbongo na hote luboya zaki na Paris wana zo zangeska okeno lala azo kota na ba cafétéria azo kine na butu en plein hiver, il fait très froid là-bas. Vous expliquez aza wana zo telinga na za eska okeno lala te ibino bozo mbenga bandeko na elelo pourquoi bo bando abandeko kiniko luka kolala pa ba camarade alors que bino bozana boza bandeko na e azolala te azo kino luka kolie pa ba camarade et bandeko ezali situation comme la mutu nyonso
akoki cause la situation et comme la qui na période wana azo keneko lia et pas ya ba camarade bozala ki wapi pour na repasser là où dormir il faut que nous là awa akalalia voilà votre cœur tala eska siko bomoni tango ya ko cotiser ba mbongo bobimisi mitu et vous pleurez maintenant à la longueur de journée bo leli siko bo sali ba makambo belé pour na relaxer que binonde bozana mawanae. Ça c'est votre affaire, c'est votre problème. Je suis même pas là. Mais nazo lobaka kapuna zong sabino na raison. Mais bo fingangati parce que vous êtes en train de jouer na mutu oyo asali sibino bino ne sobokangi ba téléphone ainsi de suite. Ngayo na télémi combien je gagne. Bozo wela ba bilamba moi-même. J'ai même préparé complet à veste pour balatisaye, ma cravate, ainsi de suite. Mais vous venez ici pour chercher les habits qu'il a laissés. Et vous êtes là le plus attristé, messieurs. Et puis beaucoup mon finganga. Avec tout ce que j'ai fait. Et si kanine, oh, alingali mbongo. Batu, j'ai fait des audios, audio à liboso, batu nyonso bazala, yoka audio wana. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit botine de la mbongo te, mutalinga contribuer na mbongo na ye, atinga na famille na Kinshasa. Mutu oya linga kali ya mbongo, akoloba na mino botine da mbongo na Kinshasa? Hein? Raisonnez comme des hommes maintenant. Mutu oya linga ya mbongo ya matanga. Moi, j'avais 2 semaines na dossier wana na maboko nanga, j'ai la procuration, je suis en contact avec les services de sécurité, en contact avec la police et même avec la famille. Je pouvais bien clairement na bibana bon voilà numéro de téléphone, numéro de compte yango yo, beaucoup de ça va mbongo na kata numéro de compte wana. Bon, ce que kota na lia mbongo wana, mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Mais c'est parce que ce n'est pas ça. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, bon, cotiser mbongo na bino te, pour barolia mbongo na bino. Bo, nani, mboko ya linga salisa atinda na famille na ye d'abord. Ce que komiko rapatrier corps. Wana, toyokani, na yokani na ba maman so bolingi na kotia ba conversation mususu. Na solo na ba maman ou na lobi na ba maman que y a Paris, y a Canada, Belgique, France, ba cotiser ba mbongo wana ba tika na ba mbongo wana maboko, c'est bien écrit. Bisosko sotoke na pont funèbre ba lobi cercueil ezabo e corbillard ezabo enane ezabo mbongo ezabo ya kopeka ba maman wana ba fouti directement na compte ya corbillard ya nani ya ba pont funèbre. C'est facile et j'allais bouffer cet argent. Ça fait 2 semaines. Pourquoi je fais pas ça? Hein? Mais vous avez quand même la reconnaissance. On a perdu nini. Pour ça la honneur na bino famille. Mais le lot c'est le même honneur wanande bozo bon en fait honneur nangande sko bokomi ko bebisa so bozo zelanga na ofinga bino nde bozo finga. Moi je n'insulte pas mais je vous fais revenir à la raison. Et pour ceux qui n'a évité bon tokota na ba kambwana te, je vais même donner un détail très important pour na laksa mo temanini bino bozalango. Qu'est-ce que moi je vous ai dit, messieurs qui est là, le neveu maintenant partout. Na ebisio na bengyo na bi tozali na possibilité ya kozwa visa ya kobengisa bana wana ba ya kokunda papa na bango awa to bengisa pe sœur na ye ya nani ya Pati Luboya ba ya bakunda papa na bango awa. Au contredira biloko wana et puis ozolo bananga ke non ko enregistrer ngate au boya eloko wana. Alors c'est quoi bana wana ozola ksabango bolingo nini okoza ozola ksapona bana wana babeng sabana wana baya na poto awa to sala bazwa ba visa ba nini na solola na sœur ya Pati Luboya. Maman na biso azala Kinshasa. Moi-même au téléphone na ebisi bongo.
Nous sommes en possibilité ya ku bengi sabana wana nazana ndeko nanga moko soka ndimina tanga kombo na ya zana Paris wana ba préparer déjà ba billet pour na ko foutre la bana wana baya. Vous n'allez même pas dépenser quelque chose. Batu bazaya ko foutre na obiti ki ngam na ngana foutre pour je n'ai pas cet argent là. Mais Moutazali a foutu la bango, baya kotala papa na bango, baya kunda papa na bango na poto. Yo boyango, ou boyango catégoriquement, ozo lingate, tilelo lingate, ozo benga en Afrique du Sud kuna, est-ce que basu, na waki ke mwana na bino kuna sa azu visa, ezo bozo so visa boye samate quelque chose comme ça. Pour ozo lingabana na bayate, ou bien tu as une idée que mutumsusu nde baroya na komba bana wana. Je ne dis pas de bon ezali, mais nazo lobaka nde toyebine makambwele kana poto a. Alors monsieur ne me touche pas. Mutu oyo azo sal sabino po bokoma na point oyo bokomi lelo, bokomi ko fingae. En tout cas, epesinga pasi mingi na motema. Na moni vraiment que ça pasi mingi et je ne comprends même pas. Pourquoi boko koma na niveau wana bo bando finga ngai na nini na sali nini? Kinga na benga mutu nazo senga mutu nyoso na mokili oyo na Europe oyo ayebi ke nga na obaki ne apesa mbongo na compte nanga Alexa Moussapi ou bien Abima à contredire nga. C'est lui qui à qui j'ai même demandé 1 euro. Abima Abima aloba batubayeba. Vous pasi mingi na motema, il faut connaître ça. Nous avons besoin de mbongo na binotin. Donc nango wapi. Baliaka mbongo ebembete les amis. Vous avez intérêt à bana wana ya tiki. Mwana moko azana bana misatu. Mususu azana à l'université. Pensez aux enfants les amis. Bozo mona mbongo. Déjà beaucoup mo loba kuno no dayoki na batmo babenga na Paris toyoki pour na rapatrier encore 20 000 euros. Mais c'est faux parce que nga na rapport au bapesinga mikolo, c'est 8 600 euros. 20 000 euros, voilà, ça commence mal. 20 000 euros ane uti wapi. Po bato Paris bakomo yebisanga uti wapi. C'est moi qui ai en contact na batwana nyonso na service pompe funèbre, police, etc. Rapport provisoire. D'ailleurs, je dois vous dire que c'est grâce à nous que Nenge Omonimbo wane kiti na niveau wana parce que to senga ki police andimi afutaka par semaine et puis team kola akolemba afuta chez le Rouen et c'est encore moi nena longola ki na morgue wana na batine kuna auto benga chez le Rouen et sika corps ekoza conserver malamu bozaki wapi. Pour demander nani wana ba frère wana msu ya morgue police azwa nani nango charge nango ya semaine so esili afuti semaine na msu esili afuti tim kola olemba. Vous étiez où? Mais mutu bozo finga nde mutu azo sal sabino bozo mona te que maï les a vraiment te. Pourquoi vous allez m'insulter comme ça? Na sal binoni. Bo kinge sika na sengi bat ba pesa mbongo. Oh non, azana intention na ya kozwa mbongo ya kozwa mbongo na nani aluboya. J'ai bien dit, botindelanga mbongo te audio wana ezo circuler tilelo. Mutalinga salisa atinda na famille na ye. Mutu oyo tango ekomi ya ko rapatrier corps parce que vous boboya ki bala na bango baya kokunda papa na bango Ce qui est comme un d'accord, alors dans ce moment-là, maman au Canada, maman aux États-Unis, France, Belgique, etc. Cotiser mbongo, bango ba côté mbongo na ba compte na bango, bango bazo futa kaka na ba service. Ce qui musu sa sombi bia Air France, reste ya mbongo wana bozu yango botini yango na mboka na famille na Kinshasa. Ça veut dire que je n'ai rien à gagner là-dedans. Et puis, et les amis, vous avez tellement blessé ces enfants. Moi,
na ok na ba maman po biso na poto a tous en système mutu so za na ba traumatisme bo bengi ba psychologue bo futi ba psychologue ba komi ko remonter moral na bango. Moi je me suis entendu avec ba maman o na za na bango confiance na habita la numéro na yango bo benga kae bo consola kae. Donc un apport psychologique. Voyez d'abord l'intérêt des enfants, les amis. Mbongo et Kenara, surtout Mbongo au bozo lingabolia na sima mukongo ya mwasi, pardon, ya ebembe. Ça va venir avec beaucoup trop de conséquences. D'ailleurs, je vais vous raconter, Elo, on a l'autre Lelo. Na benga en Afrique du Sud, na benga batunyo son, na sina expliqué bango. Et vous allez m'excuser, na développer mon mouké, ndotonalo tilelo. En fait, lobby. Na la ezakara ke, ndegi bat bazara na vestiaire, ndegi bat bûche ba vestiaire zalaka, ngapi na zaki bon, en perpendiculaire, mur mou ezaki, on en a fenêtre, deux fenêtres en fait, divisées na katikati boye. Nazui, nani, parce que na baki on déjà semaine passée na zolo mabiloko. Nazui, nani mai nazo sokola. Donc nazo sokola maboko et puis na obi nazo loba siko nazo sokola na nzoto nazo loba non makambo luboya na sokoli maboko banda lelo pati luboya ba famille bazwa nani na ye bazwa corps na ye ngana lingi suko kota makambo wana te. Et au même moment j'ai senti une présence na perpendiculaire côté une fenêtre zalaki et za mur et puis fenêtre likolo na talibo et puis na moni. Et puis je vois Luboya apparaître, Azaya Kukonda, mais Azoka Mwandenga na Zoloba. Avant de Azoka Mwandenge Maluba na Zoloba. Et puis Ngape na tali na fixé, mais ce n'est pas au fixé, mais tout tali, tout vandi, un temps relativement lent. Tozo tala na rana mis. Et puis Ngana tuni na bina loba na famille nini. Tant na lobine ka bongo à la kiti mutuna se akomolela. Tango leli moi muke et puis abandi ko hurler à tombo ki makasi azuma banga moko boya zo beta na ba fenêtre on a tombo ki matombo ki azo hurler zo ganga makasi azu kanda makasi ngana zo tala po ya bi kende ko ebisa bango ngana bango toza lié boy kende ko ebisa bango bayeba mbongo ezana sukate. Bota l'intérêt à banawana. Mbongo ezana sukate. Surtout mutazo kufazo kende. Donc, ndoto wana ezoko lakisanga très très bien. À quel niveau il est en colère. Amwandenga na zo bana longwe makambango. Na kozonga pe makambango soute vraiment désolé. Na tikeli bino. Je vous transmets ce message là. Ako landa bino. So bozo ba eloka ngote. Ako lié bino molimo na ekoko landa bino. Alors, nandenga motema nanga malamu. En tant que frère, atabo finginga. Naego pesa bino conseil. Boyo kan conseil. Bote ata makanisi mukete na kolia mbongo na corps ya mutuana. Bote makanisi tete papa. Mbongo, si vous avez besoin d'argent, travaillez, monsieur. Ou bien bozela, oya bino nzamba ko pesa bino banzela musu ya mbongo bokozwa. Botika. Azana souci ya bala na ye. Et to komi na point moko que famille ye neveu na ye aye na cousine soki nièce je ne sais pas ba ye ba exiger ngai na pesa feu vert que ba kene kota l'accord. Alors que vidéo moko moi nayo alobaka anglais a fait une vidéo lancée déjà à l'intention de la police norvégienne. Alobi te mutu atala, alobi mutu apusa na ta pembeni ya nani na ete, ya corps a papa na ete. Pourquoi? Parce que bango nde bakene ko publier ba vidéo ya ndenge lubo ya zokufa, ndenge batunyo so ba monaki partout ci et là. A publié, on en a na moitié nu, et ça là est passé. Partout à Kenya, dans l'université, tout le monde connaît l'histoire de son père et la façon dont le père a rendu l'âme.
Nengazo bimba ba fulfulu ba makila na nani. Tout le monde a vu mokili mobimba. Alors alobi muta kanga photo te muta poussa mpembe na nani na été. Moi en tant que détenteur, il y a procuration, il y a nani wana. Il faut bien comprendre. Je crois que là vraiment c'est un détail important à comprendre. Ngai na koki kozwa permission, na koki kozwa comment décision te na lié Sabino na pe Sabino fait verbe que nous tal accord wana sans l'accord ou la permission. Il y a famille et quand on dit famille ça veut dire papa, maman et les enfants. Ah on a poto. Donc papa, maman et les enfants, ezali teke, eza cousin, eza kuna katite ya famille. Na ndenge conception, ya famille eza a. Cousin na katite, neveu za na katite, nièce za na katite, oncle za na katite, ceux qui maman les za na katite, ainsi de suite. Seulement les enfants, et c'est ce qu'on appelle les héritiers de premier degré. Et dans ce cas ici, les deux filles de Luboya sont des héritières de premier degré. Et ce sont elles qui décident sur tout. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Il y a qu'au contrecarrer, il y a qu'au kena l'encontre, il y a aspiration à banana. Banana, comme alibosa corte, moi, je ne peux pas autoriser. Alors, beaucoup mieux, non, yozanani, ainsi de suite, vous parlez de n'importe quoi. Depuis mon kilébanda, vraiment, c'est pas possible. Si on est en procuration, ça veut dire que je suis en train de défendre les intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individus qui m'ont pratiquement délégué, qui m'ont donné cette procuration. Ça ne veut pas dire que je décide selon ce que moi, je l'entends, non. Retournez à l'école, monsieur. En tout cas, toute l'érudition juridique me donnera raison dans cette histoire. C'est pourquoi je vous retournais toujours. Surtout à ça qui vidéo a tindi na police. Et puis à boy mutaza na nani a poussa na tape mene bembe. Retournez là-bas, Boyokani, il y a PC fait vert, et moi aussi je donne mon accord. C'est ça, posséder une procuration. Ça ne veut pas dire que je deviens le maître absolu dans les affaires des obsèques et à Luboya, non. Imaginez ce que vous kuna yo na passe à ndekona makasi au kwe evani au koufi. Qui va répondre de ça? Bon, tout na mwana non, on a personne qui fait verté. Bah, tout na bateau, bazai pembe na wabi, bon, voilà, tout le monde fait vert et où t'es pas à toi en procuration. Donc, c'est moi qui vais répondre. Na makambouana. Alors, si vous ne comprenez pas ça, il faut retourner peut-être à l'école. Boye kola kuna ke balobak basara boye. Biloko ezate ko sa on est kato sala na Kinshasa, biloko dans la vaike donc na simanda non, moi je ne marche pas comme ça. Il faut de l'ordre, l'ordre doit régner et il régnera. C'est comme ça. Beaucoup tina ngatina que bo imposer ngana que tika bobi na komi ko le bembe. Non, les bembe, ba wela ke bembe. Hein? Ngamo ko na binisi ba na inanga be fora bo na senga binongo. Mais je le fais parce que c'est un frère congolais. Mais nous devons voir les intérêts des enfants d'abord. Et enterrer notre frère avec dignité. Mais ainsi de suite. Et puis vous venez encore par-dessus quoi. Parce que et tout ce que je fais pour vous, les amis. Non, mais en tout cas, vous pouvez comprendre que en tout cas, les Congolais vont appeler Moussous. Et ça, mawa. Alors, c'était ça. C'est ça la vérité. Na minute oyo, je n'ai aucun intérêt. Nazoloba, lelo boyo kanga. Makamuya luboya, je ne veux plus mettre mes pieds. Naebi batu mingi ba salignon soko. Et comme na côté Afrique du Sud, que na continué, na lobby non. Et souka. Nazo senga surtout maman na biso sœur ya papa ya Pati Luboya. Atala makambo malamu. Abenga bino bana ye boyokana. D'ailleurs moi-même j'ai plaidé auprès de cette fille là. Na obi limbisa bandeko na yo. Basaka bandeko na yo.
Mais c'est le même personne qui m'insulte. Bon, qui n'est dans ça la bino ata na combien avocat na bino panae. Vraiment. Mais vous finga. Vous finga. Tout ce que j'ai fait, si c'était pas moi, lelo ne luboy azak calciné lelo. Dans la poussière. Bo futinga nini. Ou bien ngai na sengi nani mbonga futangai. Je l'ai fait parce que c'est un frère congolais. Et les frères congolais, il devient mon frère automatiquement. T'as la degré à monter ma malamu. Mais malgré ça, bozisu mutuana, salé le binoana, bo komiko finga, ainsi de suite. Bo finga ngandoki. En tout cas, na lobele loko mon mingi po et swinga mingi. Batufo baeba. Batufo baeba. Je n'ai absolument rien à gagner là-dessus. J'ai essayé d'aider mon frère qui est mort. Attends na ebiete, attends na ninite, mais na na salisa. C'est pourquoi na koti na gata ba problème. Police a zosé là, batinda ki ba empreinte digitale ya pati na France. Ceux qui ba empreinte digitale wana na France, ba confirmer que ça pati à ce moment-là, pati a ozo donc identité na wana ya pati. Pour avant bimisa corps, il faut bimisa corps na identité baïba kezara qui est effectivement eza mutumsuti. Donc eza un niveau là. Ils là. Donc c'est quoi on a appelé ça bino autopsie. Résultat ya autopsie, nde lubo ya kufa ki jamais na poison. Akufite o ba beta ki nani eloko na mutu bien ndenge nini akufa ki na ngote. Akufa ki pe na AVCT ndenge na otoloba, mais luboya akufaki na nini, c'est ça la question. D'après indication oyo monani lelo, eza que luboya akufaki na épilepsie. Ba convulsion no bonde omona ezaki épilepsie. Donc luboya ezaki bel et bien épileptique. Et puis ezali déclaration à Lelo Karaté. Hôpital Mouezan à Paris, c'est la première fois où Luboya a été diagnostiqué épileptique. Donc, Sogotali, rapport Koutou, il y a Nani à Luboya Ezali, ou Sogotali anamnèse. Anamnèse, c'est quoi encore? Anamnèse, neti carnet à santé nae, historique, ya maladie nae. Hôpital wana ezana nani et déclara ki luboya épileptique ezana Paris ba document na petozana ngo a. Quant à la question ndenge makambo eleka ki mukolo wana ezaki boye